Bozai qu'on a de partout à travers 3W Congo Lisanga Télévision, Topé Sibino Mbote, Baïke, Bozali scotché, branché partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube, dans le même message, le même nom. L'actualité politique à Mboka au Congo, toujours vous s'abonner massivement, vous aimer, vous partager ma vidéo dans ce là, Malam Mingi Lelo, sur la politique et longo. Na maître Bézi, vous allez moi qu'on a parti MLP, parti cher, il y a mon Mboka. Franck Diongo na peut-être sur la question d'actualité pour le Bela Penza libération ya mwana mboka Bokechu pour la Mai Matali Seni au Penezo pesa mbutu pour le Bela Penza actualité politique et surtout état de siège laquelle je repose en mbote na invité na ngai maître Bézi mbote na bonjour maman na ngai maman bonjour Jéron mbote belé na sepeli mingi ndengo na sepeli na pesi ba kongomani nous sommes bisika bozali maître Bézi na ngongo to vaninga na to ko lobela masolo mboka Bokichu openda ya kangamaki eleki déjà moi mikolo na semaine passée lelo azali libéré aza déjà na aéroport ya Bruxelles ni à propos de la libération ya Bokechu mingi bande ko loba bakozongisa na Kinshasa basekaki Bokechu azozonga Kinshasa surtout que ça ba compte rendre na bato belé kozonga Bokechu na kisengere za pena mabe mingi kasi lelo yo azali bongo libéré ko loba ni la libération ya Bokechu azali pe moko ya yo ndeko vraiment non omoni Bokechu azande ko nanga Bokechu za frère nanga ba mission sala ki olanda inga bien Bokechu azali congolais na komisi nzambe na sepeli vraiment ndenge Bokechu abini à région de famille na Bruxelles ce que le lobas sont Bokechu na kata Kinshasa ingo za la grave parce que le gouvernement a installé le côté mais Bokechu bato mingi a compte rendre na bango ils sont les musiciens ils sont les politiciens surtout les musiciens 100% mingi baldi Bokechu te politicien pe mingi ba agressa bango kuna bangi Bokechu te on a Bokechu za na makambo ya politique mais jamais sur la moi ba boma Bokechu na wolinga ba boma Bokechu jamais ngapela na wolinga malera Bokechu parce que maman Viro Sayo Léon Papi bango na d'abord mabe parce que koli asuta dans cette émission sur la salle qui n'a pas qui asuta sambela makasi pour na mobali na yo o etangaki sera drapeau na lobaka na vérité ndinga pasola drapeau na lobaka na banga ka iti na lobaka nyusu tala bubu na lobaka ba vérité na ye pe na kosaka te nyusu tobaka ya solo omona pete Bokechu répondanga pete pour te yebani bien mais kolingaka mutu te na ntango mutu azwi pasi yo mpe oprie pasi ya moninga ngoni ekomaka motema mabe nakoki koluba baerreur na ye me nakolinga te baya po mpo lelo so barefula ye Bokechu ayi awa bakonyokola ye nde bakonyokola ye akota prison awa okokango te mpo nayebi prison ndenge ezali nayebi pasi ya prison omoni bamusicien ebele wana balingaka Bokechu te ebele mpe basala baémission mpo na nini agressa bamusicien bato kokota prison ya Bokechu oyo eya mpe bien eteyi mpe ye ayeba banani balingi ye na baoyo mpe balingaka ye te ayebake koma na bango eya koma arangi Bokechu conseil na kopesa yo koma na bino ya déjà divisé sur 100% plus de 80 pour 70% baza déjà na compte ya gouvernement tomonaki ebela bacombattant nalobi na yo nalobi kwanga balider kwanga kwa onga na lobi kwanga napesa exemple moko odombo bakoto na Bokechu bana kumba mozi to bamonga comment mokolo bakangika Bokechu odo akosiki ngai na piqué crise na sala accident balalisi ye na brancard bososola yango te ebele bazaki tout autour ya Bokechu omoi te ekomaki se les unes asali babeti ye oyo aza la goni mais nakolakisa yo ke combat de jeu esila komba esila ata awa na kati ya Kinshasa sur 100% bato ebele baoprie na bango gouvernement mpo motu tolingaka ye isi akenda tozwi ndeko na biso totie ye sikoyo neti nga besina kobunda na nani nga soki natikeli lokola arbitre soki mabe ezali na lobi
oyebi na dénoncer nga côté na président parce que ali moto to bundina longo alakisi biso bolingo akabwani na Kabila alakisi biso bolingo akomi kokanga bata Kabila yo yebi te ke lelo ba suspendre que Olive kokota kankolo kanti quand Olive kokota kanti mingi babi mtakenda kotika ba arme kuna za parmi bato alobi na yo wa soda aza politique akoki kota kuna pona nini biloko bango baloba lelo Félix asala ngo mais mama Olive akenda mingi kanko wato kokoma tona na maokesu alongola bango alongola tambwe mwamba Olive Tembe va interpeller Jeannette Kabila azana ba problème du omona Félix mtazana pouvoir na mbuku garant de la nation c'est monsieur Félix président de la République mais le problème ini ne sana baki batbaye bakelo ko wana te bakataka ti lelo Hippolyte Kanambe a diriger biso bande ko nanga na kabisa bino vérité tant Hippolyte yaki na pouvoir bongo koyeba Hippolyte kana pouvoir te na mbuku Hippolyte c'est l'autre côté atika loko la biso nyonso ba congolais Bokechu ngana ko sepela bo combat Bokechu salaka il faut rappeler na Kinshasa pour ça ba combattre musubi bazana koto awasala combat mayaka na Kinshasa et bongo ba Nico ba petit musubi ba Nico ma yengele be penge ba failu ba sali awa ba sala opposition est-ce que ba betaka bomba mena saka bango ba ko bundela awat ce qui bango pe ba ko bundela sala mala pas opposition ko sila ka te team ko chisa ko ya mais eloko eko boma bato ba koyeba combattre combat bien buna o ba mundele pour appuyer yo il faut menacer le terrain on va dire que les voyager comme on est allé souster mais papa dit que les railler à ça dire rassemblement au moins ne combat m'attaque mundele a contact opposant on a sali sur le terrain mundele contact opposant ça libanda te buna lelo honorable frère ko kombe mati biso ba kombe mati bakasi kwa nini bakangi biso awa to bundeli a bato bako comprendre lelo côté pouvoir eza na maboko ya président de la République Félix ba Tchadjidja bazali na complicité ya John Numbi lelo Tchadjidja za na boloko mais bato bako comprendre te ka te Félix bakitaki moi si bazongi sous lelo za makala c'est que moi c'est complice na ba Tchadjidja bango mais lelo ko yebisa bino que pouvoir eza na maboko ya président de la République Moutako dirige moko c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mais nous comprenons pas tout est ici koyo yo ko fana na poto fana sur YouTube na yo moko fana yo moko boba ya rapport ba ka tchaka téléphone abandi ko filmer ko loba o ko tana muto yo elongine hôtel pe na nsoto na lobi oh masoka yego na politiquement a du film bongo biso ba to zo ba film to ko loba ni mais tout le monde a failli passer là-bas, marcher, ça peut pas combattre, na eh. Bakanga bango te. Bon, quand tu as la distraction, wana. Pour le côté à niveau international, baye bayo monde entier. Il faut aussi la combat dans mboka na yo. Yo moni bakamba bo quand tu as c'est l'action à la TV5. Attends la France 24. Attends la BBC. Attends la News Africa. Attends la chaîne africaine ba la gision. Ba la gisete. Mais ceux qui bo quand tu ba ki ko kangi awa. Boke tu as comme mata. Boke tu au matin audi. Moi on appelle ça au conseil au matin audi. Maître Bézi to kenelelo maman Olive interdit na rekota na ba camp militaire. To ebite maman Olive financera ba minduki Tony po du kubo to moni ba suspendre ba bi jamais rekota na ba camp militaire. Maman, na ko ebisolo mo boye. Olive a monté maman bi. Nande ni maman asunga hotel nyoso. Ça va ebisa odi. Conseil ni appelle ça Hippolyte Kanambe. Yo habite na pouvoir na bango ba soldat ba katana maboko ba osenga ba mbongo na ba. Si l'autre monde ba soldat ba mbongo maître. Ba soldat ba senga mbongo mona soldat mandika ba kata ba senga maboko. Ba osenga de lo soldat ya senga su mbongo na kata banga na parti. Ba soldat na ba rei ba osenga mbongo. Ba soldat ba komi ko ba cordonnier. Est-ce que conseil na pesa ki Kabila que telande ko nyo ko la ba soldat. Yo mo reposa soldat. Mais les l'autre ko lo ba boye. À côté d'un camp pourquoi politique armée et alliés en politique mais pourquoi à côté de l'armée na kata makambu wana côté na ka okati osani
a distribuer mbongo, après ça mbongo, a intoxiquer bango, pour va solo la mutinerie dans mbongo ya yibi. Na mobali na ye. Maman, na ka ba betara meeting popularité. Na ka ba betara meeting té. Na ka ezali pour ba sala parade militaire. Et ça place on va nous mobiliser batou, on va noter à batou té. Na ka de parti politique va retirer drapeau té. Mais à l'époque, c'est politique quand même tout le monde a un drapeau na kata ba camp, il y a pas perdre. Est-ce que les autres le babo IDPS a du pouvoir na mta IDPS té? Est-ce que mon parti politique il y a IDPS a tia ba drapeau na kata ba camp? Pour les sabatu les loqués, moi la moi si wana bolanda été alenga ki mobali na été ce cas là qui vrai conseiller à mobali na yi mobali na ozala heureux ndenge lelo ba président Tanzanie ko pesa conseil ba président Tanzanie azali akufi metala ne ba ko lelai soki point kana malinga ki biso na 21 asali na 18 asali mais kabila ngozala heureux aso tongai ba kelasi atonga ibopito asali misala c'est pas tu misala mais bato ngo bossa na ke a Rwanda mais lelo batu balinga ki te pour nani pour na berere na ye moko pour amemi ba congolais na ndenga mabe il pourrait être maltraité biso a nyokoli ba peuple congolais est-ce que mobali ne la kangaka ngai na Frank Diongo na batu après ça mobali ne conseil bimisa biso to sala mobali nini est-ce que luka ka makambo oh mona babilo rebelle les mobali ne akangi Arma Tungulu abomi Arma Tungulu après ça mobali ne conseil mon le là ngo ba de ça la propagande nana voter nana ko voter tant que na goma ici ko ya banda ko tika blo nyoso fana yo fana tika ba distraction à cause ça qu'on sait la cathédrale à ça la cathédrale kuna a ta fondation c'est la cathédrale malem beto comme azui hier à un salaire a tonga plus de 200 et quelques maisons pour tout a kabela bato ofeli ya sana ya zo mona web a keko bomisa bato kuno na ki ba site ba porter plainte na bato mo na ba soda mo kuna na ba soda ne ba ko boma bato ba ko fele bana ba basi bati ba basi ba zeni ba ko ba soka mboko lo la ye mobali na ye roi ye reine na ba prince na mo na ba princesse na bango do ba soka mboko lo la ya bango ba batiki mboko yo pouvoir ba tout ba tout loté ya c'est la kaka les ba ko interpeller mobali na ye alors samba alu lukela ka ba foka alu kela kande mobali ba foka Maître Bézi lelo yo lo ya seni ezaki adopté dans l'Assemblée nationale na ba député nyonso kasi c'est comme si ko pesa moi mbulunga surtout na ngambo ya Kan Fayulu na Lamuka Mobimba chef de l'État fait ça c'est que dia ko luka neta gérer seni c'est comme le quoi ya pour 2023 a remporté sous Mapolo wana mambolo kuta omoni Géon ba seigneur et décevoir ba peuple congolais et même biso ne bali wa tala ngoy mulunda Rambo 1 Abe Malumalu Rambo 1 Abe Malumalu bomisi batu na 2006 pour l'élection ya Kabila na Jean-Pierre Bemba 2011 nanga aye nanga te nani ngoy mulunda Rambo 2 ye ba bomisi batu pour na koloba mamba selo sembo tu es que sous nanga Rambo 3 ye ba bomisi batu conflit kota le to luka bato basa crédible o ba ko corrompre été alika place on ya na mbongo ebele bato bi ba ko envier ne mbongo pour nanga na préféré ba zalaka 3 candidats Batia Osengo Batie docteur Mukwenge Batie na papa azaka na poto il y a droit de l'homme on défendra mingi ba politicien Maître Bézi na kati ote bazo sasusu basango to moi to lekana na ngoy mulunda zaki sango autorité na corner na sango Abe Malumalu pe asonam mais to moi ka deso de zaki na kati c'est to zo sasuba même sango et ça problème de mes comportements mon sango ou ko fêter ko célébrer na ndako ne 50 ans Kabila c'est là c'est to lo bati Jésus Christ asaki na Pierre aina ba Judas zaki pe na Jésus pourquoi tu es Jésus mutu na mutu caractère pourquoi Pierre na Saint Paul ba memi mission ya Jésus ti na suka des fois ba ke mutu so comportement na ya bongoti ye ba longola kai Rambo 1 ba longola kai déjà
nanga era ni ngoi mulunda ko contacter un pasteur te ngoi mulunda azam ta wasa trafic d'armes ngoi mulunda ko contacter ma manzambi te ngana appareil ko pesi $100 lobi na ye ko minuki yana kinga yango nde likambo minuki yo ya zwela kabiso te yango nda pesa ba milisi kunati ngoi mulunda minuki yo mona kuno ba milisi bazana mu ye na pesa exemple mo lilo ngoi mulunda na yebi bien ngana mona lingwa ngoi mulunda aye na mbomu na zona kini église wa méthodiste ya baso wa méthodiste aye wana na église za bato ko aider l'église acha goudron de oui les riti wangata mais alinga de tourner église za bato ngoi mulunda soki na mbomu wileri bala afoko mafu market keno vérifier alinga de tourner kangi savoir même pasteur le babengani ngoi mulunda yango ayo sa église na ye o esama na loi pour la bouille wa tonga ye na chivé mama makamba mbongo eza makambo ya conscience pour muta yiba mbongo bakozwa pe pasteur batie okoyiba masanga bateki lupango aseleka kosimisa moko pa pasteur akimaki États-Unis nakabisa makambo moko gere mboka mbongo eza makambo ya conscience Paul Sampo auti na epota yebi na Paul Sampo ça jeté Paul Sampo kosala jeté Paul Sampo apundi makasi batie ete Paul Sampo apundi makasi on a biso ki Paul Sampo Paul Sampo apundi bakombate pe bayebi valeur ya Paul Sampo na miki babinda yenda kokoma prochain président donc bakoleka élection kosala mati kosala élu azala fallait koleka babuketu apundi trop tuna bato bayebi Paul Sampo il y a des diaspora basana poto babundela mboka mais Paul Sampo bakouta poto koya kobundela mboka tiawa na pouvoir ya Hippolyte. Donc, tout le monde qui est là, il faut bâtir un moto azali honnête. Crédible. Asa crédible. Pour tous les gens. Tous les lissous sautés. La personne simplement dans l'Assemblée nationale. Il va dire que dans l'Assemblée nationale, il faut et ça la désordre. On a bateau bazora bavoye bele babima. Mutauti mboka. Na par exemple, mutauti mboka na ye aye asa pas même des na Kishasa abimi Eli ya Lukunga. Lukunga era commune era nini era district mo ya somo. Mais mutuna ko bima ndenge ni tata on a bima ndenge ni. Mukeba écoute grand prêtre ma wa ko ni sa Lukunga bakundi. Mais et que musarabisa hôtel mo yo mo bitune bima tata ma nana votaye hôtel yo soki nani obenga ke nani soki nani ngo sobenga wa mundelo ko nani nani Bologna Patrick mais là on voter Bologna ma tout ma vérité le loba soto bito ke bimisama ba billeté on comprendre batumi ba vota bango ti Kabila saki nini place ta mango comme le lien d'exil pas tu ba immunité parlementaire pour pas tu attendre osambisa bango te mais yango lelo il faut to kumisa nzambe que seni lelo to lingi seni makile tanga lisusu te to lingi seni zala ya malamu. Maître Bézi lelo loi Noël Tiani o banda ko tia penza pito pale na kan Katumbi o bango mona ki lokola Noël Tiani lo ana bisi pour na ko viser pour na bango chef de l'état Kati Makambo abi to za pena na moment ko traiter ba loi te ba loi na mingi ba tusu ba ki ko kina tribalisme ko kabola pena mboka Congo lelo yo chef de l'état à quoi ici loi Noël Tiani o lo baninga melkambo te yo amo panzisang kendo kutana Noël Tiani tuna ya loi na point Noël qui pas Kabila ti yo que tourner na le Kabila qui na pouvoir il faut na loi na pas Kabila maman ero yo tozana eri to ko landela non makambo te ero to ko lingana no ba sécuriser na peuple tozana na insécurité oyebi comportement ba katangi soki ba katangi ba ko tomboka rébellion salami est-ce que tu ko maîtriser ngona na ngongo pourtant ba maman ya frère tout la président de la République a hôtel les défend a hôtel le futur ba musu ba hôtel le présent mais pas quoi que et le ko ça tribalisme et ko ça division na ngongo to na batanga te na ngongo to na besoin mboka fait na Kenya social evandi après ba loi na so ko bimisa simananu maman na peut exemple moko nga fréquenter Katanga mutu mo ngosona ba Moïse a dit mutu Moïse allait sembo wa ibululu azuba na kosa yuti na este mutu na Katanga ndo mona mutaleki baba kyunga zati après baba kyunga c'est Moïse Katumbi black te walai
katumbi là uti poto ngam ko so biso to ya makatumbi le katumbi to sali tourner à Ebola ngam na tambola ni bakamina ko jwezi likasi nini mama nono na tambola na sala plus de 1 mois na mona muto asoki neti moisa ko ya par exemple likasi mo ko ya aéroport ay ningisa sikoyo bolingo bimisa président ko la dictateur président Félix Maloko a dictateur pour leur loi na ba ko voter ba épargner le rôle à Moïse, ba épargner le rôle à Olivier Kamitatu. Pourquoi Fidini Chimanga Siliki? Pourquoi Peter Kazada Siliki? Mais ça m'approche à président de la République. Dans le moment où tu as un bloc, tu as une division. Pour ceux qui ont eu un Katanga, ou un Silika. Il y a un rabattu, un Katanga, un rabattu. Basano na drapeau na bango c'est ce Katanga, oh basana kango ya chombe ya kala. Likamki mo na babimisa kango. Les gens qui sont na bateau à Sasson Kyungu, Gédéon Kyungu, Gédéon Kyungu, les gens Numbi, les rebelles, vont profiter de ce moment, c'est des troubles là-bas. Donc, on doit tout sécuriser. Au moins, le président de la République, sagesse au président de la République, ce qu'on s'en a rien, au cas où le président au côté de la Bousso, na route na sentiment. Il y a mon nom, channel, ni moi si na été au ni moi américain. Moi si na otele ngote moi si na binga na yebi abi ata président Félix abaoya na ndako na biso abiso na kosimo to na ta Frank Diongo otala ki ngote abiso na kosimo to na ta Failu côté na ndimi ma fe na ngaka puissant batenga fe na ngana Frank Diongo na Failu ah abi to yebani donc ni on va bisa maman Sharon mbaka oyo kotambola na division te na uni Obama azalaki américain ya maman Kenya. Papa kenyan mais via Obama presque alekisa ngo na kati ya Amérique eza lokola ba Moïse Olivier Kamitatu ba Ndundu ongo ba vini donc ba tebele ba saba ndeko na biso na pas sabino ba ndeko na biso ba soki na so na Kishasa tala ba na mikene ba indien ba indien ba tike biso ba na mikene po biso ba congolais ba zoba so amone india kata india mundele ok india ne mundele te india ka ne mundele kaya na koma na saudi mais india ba lo mundele na ba libanais ba landi ba india na ba libanais po zo mundele ba na mikene wana sko ba na ba kolia ba tangia watia na ba west africain pe ne ba tika ba na ba west africain ne ba tika ba na ba ko ba wara parce que moi na soki le ngo poster ko ba dike kene na Liban est-ce que na Liban ba reconnaître azana acte de naissance ça certificat de naissance ça ya makamba buzuba ya wana ko yebisa yo na ba moko nde to kotonga Congo po to tonga Congo to tika tribalisme ba bi bisabe président dictateur te ba biso lelo ngana yebi na lo ba makambo ngana yebi ba Moïse ba contribuer makasi na kubitumbo muta kosa ba tete na rassemblement muta bisa mbongo kwa Moïse azate numéro 1 Moïse sona kosi mo retour ba leader politique na ata na lamuka Maître Bézito comme nous sommes presque à la fin likambo ya IGF ba carte bancaire to boni ko sala penza en plein Kikaya Minaku Shadari likambo carte bancaire boni ka IGF ko ponaka ba proche Kabila ba oyo ya yemo ya président Félix ba oyo eteni ba interpeller ba ba liambo Covid-19 ministre économie Akasia alia mosole belé mais ata mokomote toyoka ba interpeller ba ka ba proche Kabila mote ke wana pe ko na lokwa ba G Maître Bézito banani ba diriger pendant 18 ans na ndenge ya mabe mais bato Kabila bato ba diriger pendant 18 ans ya mabe c'est ba proche Kabila bato na bien mutu wa Shadari a se retrouver na immeuble mi balé la ligne voilà a sa secrétaire général est-ce que ce que ça secrétaire général parti on a salaire ba futo comme pour ton biloko wana banda ka suyi na bombe donc bango bazana ba carte bancaire biso to mona pasi bango ba bénéficier mutu ko soit mongo $50,000 par mois banda 2015 à 2021 yango mo il faut funda gouverneur à banque Deo gracias bango na o alungo masango comment biloko ya bongo boyebisi ki président de la république ce qui je face à la musalati to ngo yeba ndenge ce qui ba gouverneur on a bango pe bazana ba carte wana mama mbongo ya Congo ya biso tout minéral no sa Congo faut ba eza yo eza ya biso ba congolais eza ya mutu te bango ba bénéficier comme ba immeuble ba comme ni ba peuple congolais ba souffrir na une année a reçu $600,000 na $600,000 ba ko futa ba enseignant te ceux qui va ça disent ba reçu combien na une année ba se retrouver na combien na $6 millions soit ba 10 6 millions na une année $6 millions bon 6 millions là et que ko sala ba projet mususu te
Mboko na biso to se retrouver na tosanga ba avion. Tosanga ba bilo rebelle. Mais Kabila lingaki biso te Hippolyte. Anzandoki. Comment mon rebelle bon tika muteke ko un individu simple. C'est que maintenant Kabola pena bango eza ko. Tel est le passeport à pamba passeport. Hippolyte kana ba sur passeport na combien? Aïe na besoin ba congolais ba voyager te. A maltraiter ba congolais. Atie passeport, pour tu as passeport, il faut ça 280 $. Passeport comme le en plus c'est là passeport. A faut tu as passeport 280 $. Na pas étranger ba to ba na mikila poto, il faut ça 400 500 $. Mais ngale lo na bano mutu en Afrique du Sud. Quand on est de ça la émission ba benginga, na to misele passeport nango. Yango mon adresse, yango. Na combien? Na combien? Nous on a 9 $. Nous on a 9 $, on a foutu na banque. DGM, casse judiciaire, année. Et comme ça va 150 $. Kaka. Alors mon été, avec l'État et reçoit encore, les barolons là-bas service comme sous et rotika na kaka, nous on a 9 $. Maître Besto comme la fleur. Mais on peut ça pas si. Mboka na biso mo Kabila lingaki biso to évoluer té. Adieu avion. Pour que le machine aller retour 800 $. Mais le lot présent, le Bénin avion qui dit 140 $. Aller-retour avec 300 $, ok, Lubumbashi. Mais tout le monde dit, tu n'es pas. Il pourrait se dire qu'il sauté. À ton école, moi, c'est là où c'est la campagne. Il y a moi, c'est là c'est l'école à ton ville à Kinshasa. Il y a moi, c'est là. Olive, là, c'est l'école au Tongi. Là, à Kinshasa, on a qui s'appelle hôpital, au Tongaki, avant, il y a Mikolo, au Tongaki avant, là, qui ça. Maître Besto comme na suka matondi mingi loko ndima koleka na plateau na biso ya lelo ya Congo lisanga. Na ce plateau na pesi ba kongomani so mbote. Bona na Bolivie ndia ba distraction pour calamité loi ya mobali ne ko ya na assemblée nationale ba ko interpeller na pesi ba kongomani so ba kongolani so mbote place bazali na pesi staff technique na pesi ba na ngamu mbote numéro de téléphone na ngezali 00 243 90 266 95 22 na pesi ba mbote papa na kozela oya ko boma ngai obaki oboma ngana olangwa papa mokambi na ko boma yo ngana commando de Kabila kuna ba ngete na pouvoir yo a combien afana na mboka mona otaka pe mboka ngada na mputo abie yo kala mingi de to chao pa yo Kabila zana manuki Kabila ina armée ina police azaki na ba service à renseignement na bangi ete na beta kutu ba kije pour yo. Merci Mingi, bonne émission de partout à travers Congo Lisanga Télévision. Tous ces gens toujours beau s'abonner massivement, beau aimer, beau partager ma vidéo aux amala mon Mingi, te mettre nos maîtres Bézi, na épisode sur la question d'actualité, de comme la souka. Merci Nabalis Manato partout dans le monde entier. JBB Papa Social depuis États-Unis. Victor Capessa depuis Allemagne. Célétouma de Lausanne, mon vieux. David Olito, un tonton doux de caractère. Jean Paris Talapamba depuis Lausanne. Après ce moment, Botenga, nous sommes en Amazon, Tokutani, la Nicolas Alikoya.